Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bandeko. Lelo na pokwa lelo naye kolobela bino pasi oyo naza nango na motema nanga oyo eye ko bouleverser motema famille et tout ça po na liwa ya première fils nanga kombo na ye Bradley Stone aye kokutana na liwa akendaki na vacances na mama na ye epai ya nani ya kope ya mama na ye mwana baye kobenga nga dimanche le 2 mwana na nga ya mwasi aye kobenga nga dimanche le 2 mpona koexplike nga ke nabenga ye urgent naye kobenga ye apres ayebisi nga mama naza na l'hôpital mwana akufi natuni nabengi aussitôt kope ya nani ya mwana na nga kombo na ye Fabrice Lwanza Mvwama le sorcier là le ndoki là oyo abandi koloba lukuta alobi natuni ye ndenge nini sikoyo likambo nini eleki a propos ya mwana oyo auti kokufa koperde vie na ye Fabrice yango a expliqué ngai en fait bana bazalaki kosakana na bango libanda kosakana libanda mwana kwei na velo kokwea na velo après ayelobi ke mutu ezosala ye pasi bapesi ye Doliprane mwana ake kolala natuni ye sikoyo ntango bomoni ke mwana kwei ayebisi bino ke azoyoka pasi bomemie na l'hôpital te alobi le lendemain dimanche alamuki lisusu mpona ayebisanga ke azoyoka mutu pasi nde kopesa ye kisi wana na ntongo ntango apesi mwana kisi après mwana son disant que akweyaki na se d'après version oyo Fabrice wana la sensé azoloba et après nalobi sikoyo obengaki bapompier o te mamo nabengaki bapompier te me nabengaki mama ya bana na nga aya na mutuka alongwa na Bruxelles po aya komema mwana na l'hôpital aya kosunga nga nayebisi papa na Belgique yango eza mboka eza zamba esika bapompier bazalaka te nakanisi toza na mboka te ata mboka ngo mboka mikolo oyo bamboka na biso bacongo afrique intervention ekoma vraiment baambulance ekoma ata soki ekozala mwa retard mais franchement bamboka na biso ezozala badeveloppe bo yango wana namemaki mwana na l'hôpital et tout ça nalobi sikoyo docteur alobaki nini docteur alobaki ke mwana azwaki shoki na mutu azwaki kayo du son yango wana nde bakosala tu moye basala ye opération po balongola oyo makila ekangamaki na mutu après nakati telefone naye kobenga lisusu mwasi na ye wana papa mama ya mwana na ye nabengi ye natuni ye yo nde omemaki mwana na l'hôpital na voiture na yo makambo yango ezalaki ndeni eta nini okutanaki nango mwana ntango ye kozwa ye après alobi mama en fait nga babengaki ngai naya kosunga bango parce que de 1 bazalaki na biloko ya kolia te asengi nga 50 euros et là de là nde ayebisi nga et aussi naya kosunga ye noki na voiture po mwana Bradley azoyoka bien te il faut tomema ye d'urgence na l'hôpital
nde sikoyo mwasi wana alongwaki so 70 ans na Bruxelles mpona kokende na Liège. Hein, tu te rends compte de Liège, de Bruxelles jusqu'à Liège, c'est 200 km. L'État wana mwana akati motema te. Hein? C'est comme si balingaki babenga ba pompier te. Bon, je sais que entre parenthèses, il y avait quelque chose oyo ezalaki komi bomba na sima ya liwa ya mwana wana. Et après nayebisi ye sikoyo ntango ozwi mwana botie na voiture mwana azalaki kopema ou bien azalaki kopema te alobi non mama mwana azalaki na ye kopema azalaki na ye koronfle nde tokimisi na l'hôpital akomaki na l'hôpital azalaki na ye bien après atuni docteur vraiment il faut réanimer mwana. Docteur basali docteur ye ebele wana basali tout moyen po réanimer mwana ezalaki trop tard. Yango wana nayebisi nde copine ya Fabrice wana le sorcier le ndoki la censé le criminel natuni na lobi est-ce que okoki kopesa nga ba médecin naza na besoin ya kosola ba médecin après alobimbo soki okoki kopatiente moke ndenge naza libanda na bana naya kopesa médecin osolola na ye nzambe na nga alalaka te toute vérité kaka ebimaka suka na suka nde aye kopesa nga na rapele lisusu na telefone nalobi médecin okoki kopesa nga médecin après aye kopesa nga médecin alobi les voici les médecins nde aye kopesa nga médecin natuni bonjour docteur donc je voulais savoir comment s'était passé l'enfant il est mort comment vous n'avez pas pu sauver mwana. Docteur Aebisinga tout de suite, mais madame, on nous a ramené l'enfant, il était déjà mort. L'enfant, il ne respirait pas. L'enfant, il ne bougeait pas, donc il n'était plus là, il était déjà mort. Donc comment Tolingaki t'a sauvé l'enfant et pourtant l'enfant, il était déjà parti. Et pourtant, le menteur de la femme, le criminel, le Fabrice là, il m'avait dit que l'enfant, il respirait. Te yango wana nakati na bango téléphone. Vraiment, eza pasi mingi na motema. Nazoyebisa bino petit-fils nanga ya liboso. Akufa gratuitement comme ça, mais nzambe alola alalaka te makambo ebandi kobima moko na moko. Bon, yango wana en fait telema mwana nanga oh mama ya bébé mama ya Bradley o auti kokufisa mwana nde telema azalaki na traumatisme ya koloba parce que mobali wana alobaki soki kaka meki koloba la vérité bakoya koboma ye bakoya kosala ye mabe mais ndenge kaka mwana ye ko se confier jeune fille nanga ke ko se confier pa ya tante na ye o aza na Kinshasa aye koyebisa ye tante naza na likambo ya koloba me nazobanga nalingi nazala protégé par bapolisier parce que nalingi naloba vérité yango wana tante na ye ayoki alobi mama loba nini eloko nini nde aye koexplike que mwana Bradley alamukaki na tongo mwana na 5 heures du matin po nayebi petit-fils nanga 19h30 déjà azalaka déjà na mbetu
ba 5h, 6h, 6h30, azalaka déjà aza réveillé. Parce que déjà, oui, il a fait déjà ba nuit na ye. De aye kopesa bonjour, atoke na chambre, alobi bonjour maman. De Fabrice Yango, le beau-père insensé, criminel, aye kobenga na mwana, alobi va te recoucher, il n'est pas encore l'heure de se réveiller. Nde yango wana mwana azongi lisusu kolala. Et après eleki 9h du matin, mwana lamuki lisusu, aye lisusu kopesa mbote na maman. Maman bonjour. Nde koloba kaka lisusu wana mobali alamuki na mbetu na colère nyonso akie kobeta mwana kopesa ye baku na kati ya libumu ti komema ye ti na jardin ne kote wana nde mwana akataki motema. Yango wana vraiment bandeko eza pasi mingi na motema. Nazolobela bino motema nanga vraiment eza ya kopanzana. Komona vraiment mwana 5 ans alamukaki na tongo azosenga kolia. Nayebi mwana wana na tongo alingaka na ye kolia. Atala televizio dessin animé na ye. Baye kosilisile vi kaka boye bois. Mais Nzambe alola alalaka te Nzambe aza juste makila ya mwana wana oyo esalaki hémorragie na butu baye kotala ke foi na ye epasukaki na baku nyonso wana oyo asalaki kobeta mwana. Mutu ya bongo vraiment bandeko amérité liwa akufa na makambo nyonso wana asalaki yango liboso ya bana na ye misusu misato o abota na mwasi mususu. Vraiment yango wana nalingaki nayebisa bino franchement un Congolais, un Brazzavillois, un mutu mwindu aya kosala bongo ezalaka toza batu mwindu oya koboma mwana na ya batu bongo po yaki koloba bonjour. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss